Ok. Awa toza na Douala na aéroport international Douala. Tala corbière angoyo ozo bimisa corps ya nani ya Defao au corbière. Toza na entrée ya fret. Nous avons une entrée à fret pour la corps ozo kene ya Kisasa. Bon, omoni yango. Omoni yango. Donc yango ozo mona. Oyo nde corbière yango ozo Kisasa. Nani corps eza na kati awa. Bon, sikoyo nde nazo lakisa bino sika kero kene corps ba yibi ko yiba. Ata congolais mo azaite ba yibi ko yiba. To la nango na aéroport na fret. Donc comme si biso nyustu même bato ba kamwe et c'est za la kabo vraiment c'est très difficile, très compliqué. Yango. OK. Monango. Bon, sikoyo. Monango. Donc tozoko pesa bino tout. OK. Monango. OK. Nga mo papa dikinga yoyo. Tozana na Chirac. Monango. Tona Chirac, na kati ya na fret. Fret aéroport. Monango. OK. Yango. Chirac yoyo. Chirac. Donc on a ni Pepito. Yewana Pepito. Azalaki nani musicien wa yibana papa Defao yeyo. Oyo proche na yepenza. Wanderlin yewana bana confiance Didier yazakuna azo yaka Didier Lacoste. Tala nani mama Monique. Yewana. Ozomona. OK. Sikoyo to zelane ko rekota na kati ya fret. OK. Merci. To va.